héritier Watanabe ba panzeli orchestre mo wata baloba ngo depuis kalageno ceux qui présent longo té mo ka mukolo makambo ça problème vraiment ils ont un peu gravité c'est panzeli en gravité bon héritier peut ko on peut wira bakoko parce que fois pas longo rap pas wira pc wira bakoko pas longo pas 20 il pas longo pas wira donc ça on peut normal alors oya ki apcv mo rada soda tant bien maja boss lève rada soda oh oui et bongo ne ba misi ba longo héritier Watanabe comme tema passe yo mon normal ça on normal ndako so na kufite locataire ko dondo te pas longo na wengeti est normal il y a longo na wenge yemo mukonda kwaza nenga kolisaka oba yaki na sima ba eta kolisa pe wana ba woyeba et pour me taper pe wira bakoko ti so que ça yango yaza artiste yaza homme d'affaires. Sali à tous les internautes, sali bandeko tout bozolanda biso à travers le monde. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Moi na mosala nabino ndeko nabino asala la rabino toujours mosala na système kaka ande to yebisa rabino tozo tambwisa micro na biso ermo to sala bino na ba invité ermo to sala bino baladère. Alors lelo à collaboration na parti Kobetox tozana bandal et si ka otoye kozwa actualité monene ozo circuler makasi. Merci na babone nyonso ya Feza TV RDC Feza TV RDC bo mesa nango bo s'abonner et ko sala bien. Alors lokola bana bandal pe balobara bien basolo la rapé bien to tozwa actualité oyo par rapport il y a départ il y a ba musicien ya héritier Watanabe to ebité ba eko ebimi ebele makambo ebimi ebele héritier Watanabe ba panzeli orchestre to yo ki il paraîtra ça qui problème na mutu moko yango tozo luka to vérifier lokola bana bandal balobaka bien lokola bana bandal bazaka na temps yango to lobela actualité oyo il y a départ il y a ba musicien il y a héritier Watanabe. Voilà les actualités photo solo lango to tambwisa moi micro to tuna pe bandeko balandaka la bonne musique bato balandaka orchestre héritier Watanabe au juste ezanini RKL akei ambulance akei to okipe na Charlie Pakalingomba akei na bato ba biro na ba musicien mususu no okipe kutu na ndeko nanga junior bass oyo pezaka na la team wata akei au juste c'est quoi mettre ko luka moyen to Mbappé oyo ezali bandeko ya la team wata mais lelo pena to solo na micro baladère par rapport ya bana bandal ya eko wana bimi wana to ko départ ya ba musicien héritier Watanabe wana namoni parti Kobetox to poussana déjà namoni tonton na biso Zoya parce que tozo tambolaka na micro to wana bandal namoni tonton na biso Zoya to meka ko lobisa ye par rapport ya actualité o tozo solo nango parti Kobetox tozo nga malembe bonjour tonton. Bonjour. Bonjour. T'as la caméra, bah bengi on a combo nani? Benga combo Monsieur Chirac. Monsieur Chirac. Alors aux amours na bandal? Ouais, moi na bandal. Voilà, les lots de la actualité par rapport il y a Makambo et Kouei na orchestre héritier Watanabe quand même on l'a la musique. Pourquoi pas? Alors les lots départ il y a des musiciens oh yo pe héritier Watanabe ba longwa maison mère mais les lots payé groupe il y a des musiciens ba longwe. Pour na yo analyse nous ezana onini. Yemo wata baloba ngo depuis kalageno ceux qui présent longo té mo ka mukolo makambo oya ki apcv mo rada soda tant bien maja boss lève rada soda azongo ka nenga yimbaka na kiti azoka oya sala minene c'est que azaka na charge yango nde makambo mais départ ba musicien belé bongo pe bazo préparer deuxième album et ko déstabiliser quand même orchestre to lobaka bien que mukolo ndako so na kufite locataire ko dondo te yemo mukonda kwaza nenga kolisaka oba yaki na sima ba eta kolisa pe wana ba woyeba. Alors ndenge rime réseau circuler to so confirmer ngote batie kombo ya mécène munene mutu munene ya mboko yo homme d'affaires munene mboko ba biem ta kaboli orchestre héritier Watanabe il paraîtrait bazaki na moi ba problème perro ba bengaka Adonis Ngabani il paraîtrait yem ta kaboli orchestre. Il paraît que nous avons besoin de panzana bon il paraît que na yoka ki il paraît que moi 500 000 moko zaki na kati wana va atenda sala mo trucage mais ce que ça yango il y a des artistes et des hommes d'affaires basa pena mo transparence ça m'embonne ça leur bien. Donc yo ko lobani ni siko tala caméra na bandiko no so ba landa parce que tebi que héritier aza musicien munene mais départ ba musicien quand même pe ko choqué parce que il est pas longo pas Weranson et choka Weranson na part na ngai et pas boss lève na baraki non
a persévérance à motema munene awela koloba loba te libanga babamba na bangi te so bamba se bamoka comme capable de supporter charge azo oba ya sima ba obeta ka leopard to bandana o to za bango lote to so pe ya sima ba opesa biso makam nde to te beke to kozwa on peut to zoyer. Voilà, merci beaucoup tous en bande tozo tambusa micro na biso par rapport à l'actualité ba musicien héritier Watanabe il paraîtrait 7 musiciens ba miso bazo comme 17 musiciens ba kei ba tiki la team Wata et ça problème nino juste tozo tambusa micro poto tu na kaka bandeko na nengeka ya système ya musala toleka. Voilà, merci beaucoup Kobetox na ma caméra, masaranga les seuls qui me restent. Donc tozo tambola to bibe le to lobisano bana bandal. So i peto tambusati na ba komi nyoso par rapport à l'actualité ezali héritier Watanabe ba musicien pena ba longo que c'est kabwani na katikati yango lo bana bandal ba lo ba pena bien, ba sola rapé bien, na za na tonton na biso moko so pe bana poto batali ba bien longo to bien parce que ba vena pe bazali. Bonjour tonton. Bonjour. Alors na bandeko ba otalo lelo ba ko ba kombo. Comment on Jonathan Akako de Bilamba. Jonathan Akakol de Bilamba. Donc, Lelo, on voit qu'il y a quand même l'actualité à héritier Watanabe de Bamisé Balongo. Oui, oui. Il y a des sonanu. Et Bela ba musicien bongo. Mais malgré bazo tanga meza R. Kelly, et zapena ambulance a outé qui pas dernièrement, à longo qui na puissance na succès. Et puis na Charlie, tina mutabiro Charlie Pakalingo ba na ba musicien msusu. Yo ozo zongo ndenge par rapport à ba musicien ko tika orchestre monnaie la team Wata bongo pe ko sa leader na bango passe. En tout cas, à vrai sens des mots, ça passe. Si tu basangani, séparation ça toujours passé. Héritier Wataza, musicien Oaebani, na Congo, na Bisso, partout dans le monde entier, Batalarae, Balandarae, on a repartagé à vie Maraboé. Kokabon la mission, on a balongé pas héritier. En tout cas, si y a moyen bazonga, on a reçu un bazonga. Il y a comme boulet déjà orchestre est-ce que barozo mutunyo swatanga mata za leader zana mutumo wa guider pour que de l'avant héritier Wata azwa gitango zana ex patron na Ewe Ranson mais siko azayimo azo diriger pe ba petit poussin na e ba o ba quitter Wata so ba sala na précipitation en tout cas ngana osenga neti ndeko nanga o natala ke minga beta guitare ya abeta guitare bo abeta moi guitare moi pembe ba uta BCBG na osenga na ya zonga aiba ke héritier lingaki moi trop batu musu ba ole bake mabeto sawa na mukile futa marase na se héritier yo ki sa de la forêt mutema pasi we la boya lettre na ya démission mais akenda tika we lilo ye pas supporter yo lobini bon nakoloba ye ayoki sa wera mutema pasi bien sûr mais azwaki temps oza pena wera malgré les cas, déjà les cas. Mais héritier aza mutu oyo musicien oyo ateli misarape bende la mboka oyo. Le roi biso pe moi qui songi za mukie toyoki qui songi mo il paraîtrait muta mo muta 50 000 $ à cabo l'orchestre héritier. Est-ce que ça na fout information? En tout cas wana na ebité. En tout cas wana na ebité. Mamuka ya moi si il paraîtrait ba wela moi si de tozo ki ah muta mbongo wana pe mbongo na ye eza ye. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps. En tout cas, on a un peu de temps. On a Watanabe, si on a un peu de temps, pour Nambongo, c'est que nous avons déjà Watate. Mais à comprendre que la vie continue. Voilà, vous avez un poto mois de 3 combos et ça bien. On a un Frank Helen en direct de London. On a un Afro beaucoup en direct de Paris. Na Glody na lingabino trop quoi. Merci beaucoup nengo ndima micro nanga pati Kobetox toke na micro balader toujours tozo tamwa na bandal actualité za moko héritier Watanabe ba musicien balongwe eza problème nini toleka. Bonjour artiste Babi. Ouais, bonjour, Jerry Kobetox, D57 tout à Bango. Voilà, il y a des artistes, na actualité autour de Lelo. Vraiment, autour de l'orchestre héritier Watanabe, il y a plus de 7 musiciens balongwe. Il y a tant qu'artiste, il y a cause par rapport à l'analyse autour de ça. 7 balongwe. Bon, en fait, quant à moi je ne pense que ils ont un problème vraiment. Oh. Ah oui.
Et ça a un problème parce que héritier Wata, mon frère que je salue en passant, il n'y a pas le pas 20 sonnes. Il n'y a pas le pas ouéra, donc ça un peu normal. Alors, le cas fait 7 mais ça va le oué. Et ça peut qu'à bon. Donc, vie et ça vie. Zamba le pourquoi ça n'est que Bango Bakabouane. Bango Balongo. Moi, tu as préparé deuxième album, vous allez déstabiliser l'orchestre. Non, on a dit que c'est héritier Wata. Watanabe, c'est un leader. Tant qu'on consolide dans Moutoura, Wata, le orchestre, Kenango, Angola, Kenango, comment on dit aux États-Unis, je crois. Malgré ceux qui bercent, ceux qui l'Olympia, ceux qui n'ont pas bêta, c'est que Azal leader à Makasi. Ndenge ba grand frère ne ba longwa pas na maison mère pas nsoni. Ba Wata ba zoka relève. Alors ndenge bango peut se tu ba longwa pas Wata. Rien n'empêche que Wata soit ba musicien mususu ba bon pour ba yape ko. Lelo pe tant que artiste ba départ même na ba théâtre, même na ba musique ça on sait que ça normal. C'est normal parce que mon nzambe pas le bien circonstance nous sto komisae. Donc tant muta ku foto komisa nzambe. Bo ce cas ngano jiri ko betok sto kabwane. Mais kopé bimi paraîtrait motomo ya mbongo. Wa zaki na premier héritier mutatie $50,000 pour akabola l'orchestre héritier. Est-ce que vous avez la fuite information? Merci de cette question parce que vous avez des instituts, vous vous avez presse, et ça nous a bien beaucoup de temps à faire fond pour vous avoir des informations sur. Alors question en tout cas je n'ai jamais entendu parler. On a très beaucoup de informations. N'engé batambo bazaka ana problème na musicien asali lo mo bon yo ko lo banini soki zaleti ya solo yo ko lo bani. Soki batambo ngazana mbongo ne belé pour panza batu za mabi. Nzamba lingi biso nyonso nzamba sangisa soki nga nazala mbongo nanga mifuna aider bato na meso na pesa ba mbongo po bakabwana muto akabolaka za moyini muto akabolaka za satan muto akabolaka za diabolo mabe. Voilà, moi bambote na bato balandi yo. Merci Jerry Kobetox na pesi na mbote et puis merci mingi na nengo pesi ngai moi liso na yo et puis na pesi mbote à mon frère Erongo Icheke Varamete, il y a bien la racine pivotante, na pesimbote na bana nyonso, yamiki na pesimbote na bana nyonso au monde entier. C'est votre artiste Babi Boudja Mobala Moussa le guitare bayengi, na pesi baino so bali normal. En tout cas vous avez belé am so ekanga mo minute. Na pesi bino tumbote na pesi Jessica Vumbi. Na pesi Aurélie Bikindu, arme chargée bétonnée de longues jambes. Babi aza charge ya bandal pengiringiri. Aurélie Bikindu aba Aurélie Oyebi na pesi Pato Moukene la patoche. Voilà, merci beaucoup. Et puis na pesi na Guillaume Vangile. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup Pati Kobetox. Toza pena tantine nabiso awa par rapport à l'actualité. Bonjour maman. Bonjour. Na bande konyo ba Orlando à travers le monde, bakoy ba kombo. Comment la Christivi? Voilà, Christivi Orlando pe musique, musique ndebo benga musique profane Orlando la ngo. Oui, na landara. Voilà, lelo toza na actualité moko to analyse moto ça par rapport à la musicien héritier Watanabe nde ba longwe presque ba musicien belé. Yo étant que Orlando la bonne musique, lilobani no koloba na makambo esalami wana. Ah, bon, le marolo, bon, ils ont un peu graveté, c'est pendant en graveté. Bon, hérité peut couper un peu oui rabakoko parce que fois pour pas le ngora peut pas oui rapper c'est oui rabakoko. Oh. Oui, est bon. On est pas non hérité Watanabe comme thème passe yo, non normal. Ah, ça on normal, est normal, est ne monde longwa et tambula, est pas longwa na wengeti. C'est normal, il y a l'ongé wenge, bateau et pas ne peut pas l'ongé panzani, et pour me taper spécial bakokoti, et ma kambuti. Ah, bana bandel borabateti, si quoi on est baso baké, mutambo au moment tachaki là pour balongwana, pour na yozo mona sali ma bête, sali malam. Ah, mutuana rosa ne peut ma bête, rosa ne peut ma bon, n'habité, mais sali ma bête est normal. Sali ma bête ko panzo ke samuni. Ah, eza ma kambuti, et ma kambola et hérita longa et na wenge, et peut ça rappeler ma kambu. À supporter. Voilà, merci beaucoup Natiki Okenenayo. Merci beaucoup. Tokomi na suka tozaki na besoin ya batu baloba par rapport à l'actualité oyo. Ba musicien héritier wa tanabe ba longwe leti biso ba chroniqueur na ebité eza malamu to eza mabe mais yango pe tozi musala. Soki ba musicien ba longwa le bala ya nati lokole. So bo longwe bo pesi biso musala. Bo longwe bo pesi biso actualité. Et ça la bien pour biso to sa musala oyo. Alors merci beaucoup na batu nyoso bolandi biso na feza
TV RDC, bon continuer toujours. Na pesi président nanga Raphaël Walukonku, bambote belé. Na pesi maman Bella Dinganga, London de Makambu. Na pesi bango bambote président Chibaba Benda, Bazaï Depes, Coco Pangasudi, et puis na pesi mbote na Bikou Lebrun, Fraki Frank. Donc staff Mumbai Depes na Londres, et puis grâce Moutambu. La petite Ozeble, la Pessi Ananga José de Londres, Sida Bilele, Ans Lozolo. Moi, je suis un Kalamakasi, donc je quoi. Ans Lozolo, Bambote Belé, Chirac Kinzimu, donc Bambote Belé, n'a open assistance, nayo, Pati Kobetox, les celles qui me restent dans ma caméra. Voilà, et ça qui fait tout ça bien à Sango. Parce que bien sûr, moi qui songe songo to chaka, il faut qui songe songo dans to chango pe etonga. Na minute oh toko sale la bino mosala kaka o ezo senga to sale la bino. Donc actualité za ki moko o to linga to circuler kaka na balabala ya bandal to lobela o ezali bongo départ ya ba musicien héritier Watanabe il paraîtrait to confirmer ngote il paraîtrait bazo akizé papa na biso grand prêtre de Likonzinga mais nebi keza mamba lukuta po ya ko sala makamwa te président Donis Ngabani nebi te ya ko sala makamwa o apesa ki $50,000 po Kishasa ki songi o wapi loba omba potongo ki songi o wapi o apesi $50,000 yango elongoli ba musicien héritier yango ba musicien héritier ba kei donc eza pasi mingi soki eza ya solo ce qui pesait à l'oukuta karane bozolo bawana donc biso to saka musala donc to saka musala bon continuer ko s'abonner na chaîne nabino Feza TV RDC ndebo kozoba information ya solo ba information vraie pour être to sala bino ka musala. Merci beaucoup. Botikala toujours scotché et branché na chaîne nabino bye.